nyonso pour que nous soyons investisseurs ba investir na moka wapi bango yo moko za journaliste yebisanga ndenge yo zotambola boye mapa combien yo lie est-ce yo zomona teke il ne fait rien Tshisekedi Wamulu Tshisekedi Fati Chilombo tobenga yele Chiluba Chilombo muntu ameme ki yesa liese oza ki journaliste ne bumi yo comme colonie liese à défendre pour le peuple les autres yo ka sous liese yo ka yete tout le monde a yepete bandeko mbote na bino bandeko nanga bino muto mesana ulandanga nzambe pambola bino bandeko message nanga ya lelo eza intitulé ndeko auti ko expliquer le pardon ya le président Eli Martin Fayulu boko yokango olenga na expliquer ngo parce que batu baluba ba interpréter ki pardon wana na bandinge belé que Martin Fayulu a signé pardon pour reconnaître que mais c'est 15% Chilombo utaganyaki alors que zaki ndengo na te boko yokango bino moko bandeko na ngai banda likambo yo mais c'est 15% lobaki na Brazzaville et bien si kama mke moral nanga po nazalaki sûr que nzambe ko sala po Chilombo un jour aboma asala rupture na coalition oya salaki mais seulement malheureusement à ma grande surprise nayoki ye alobi que rupture ozalate entre ye na Kabila. Alors biloko yango ezalaki ndenge nini Kabila apesaki ye babenga bana ba cameraman bakineti na Brazzaville. Kabila albaine soka komi kuna face à la déclaration wana comme ça et calé batu nyonso ba mouvement et donc aboyebi ke Kabila mta chef nae il pouvait pas refuser ke na cameraman wana ti na Brazzaville bazongi ayebisi Kabila ke ok Kabila tali yango amoni yango alibi ale balance yango sikoyo pona bato bazo comprendre te ba comprendre que eloko moko congolais koloba ezate à part Chilombo oyo bango bako considérer pe comité international et au confirmer ndenge na yebisa bino bandeko nanga ke tozana batie biso barrage moko na sommet eza barrage moko eza kosakana nango te donc biso tokoloba ndenge nyonso mais tant Kabila koloba bon tant Chilombo koloba et bah mon abino mystique c'est tout comme yo otolandanga obala mosi andoki tango yeko zwami balé tango lobi ke azandoki bato ko croire yote or eza système ya monde à ténèbres marchaka ndengwana yo mosi ozaki na bala andoki tango oboya ye ko précipiter ko balate parce que monde à ténèbres ko tika yote équipe pola bakolukela yo vraiment bali mususu oyo lisusu azana misala mabe po abala yo tango yo moi sur le bac mobali ozandi balobi yo ka bango nyonso bandoki et ndenge biso eza na communauté internationale tango défilé Chilombo boy balba mais bino di boza normal te bolobaki Kabila awa aza étranger mais tu sais que du monde entier eyebi ke azaki aza congolais ozomona bandeko nanga barrage o batie biso penza na sommet ya l'état. Je ne vois pas par quel miracle, à moins que Dieu intervienne, que Tokugi va récupérer avant 2030 pays. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Na moni musika, et ça m'a passé. Chilombo na baluba, babomi biso vraiment na ndenge ya koboma. Allo bandeko, ponato nouvelle mosusu yango bandeko na ngai
Israël aye kopesa armée ya Kabila, apesi armée ya Kabila au moins plus de 100 chars de combat po bakene bitumba na bakene aussi sa bitumba na est kuna. Mais bande kuna ngai, comment Satan peut-il chasser Satan? Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume du diable est divisé. Alors que ce royaume n'est pas divisé. Parce que l'armée est à Chilombote. Donc, ceux qui va pécher l'armement, mais va pécher jamais pas Chilombo. Donc, va pécher pas Kabila. À moins que yo o raisonné ndenge mosu kenga. Parce que yo nanga, tu veux dire que l'armée est à beaucoup ya Kabila. Chilombo n'a rien. D'ailleurs, vous avez suivi les déclarations de monsieur, je ne sais pas si il est honorable Safou. Il a été clair. Alors, ceux qui y opposent na position ongazana yango, qu'effectivement Chilombo azana armée te, c'est que armée za Kabila. Alors, tant que basali don, il y a ba armement, il y a ba char de combat, basali on pa nani. Ndeko nanga peut-être nga zo raisonner mabe. Yo raisonner na ndenge na yo. Basali don na pa banai. Alors, puisque don na basali yango pa po na armée ya Kabila. Mais ba oyo baza ko massacrer batu bande ko na biso a Kivu. Mais ça armée ya Kabila. Alors, comment Satan peut-il chasser Satan? Ande ko to raisonner. Le royaume du diable n'est pas divisé. C'est un royaume uni. Et ça royaume moko uni. Alors bandeko tokene musika te na yebite na la examino d'abord nano biloko yango voilà. Israël vient de faire un don à l'armée de Kanambe de 100 chars de combat et plusieurs armes pour lutter contre l'insécurité à l'est du Congo. Juste après la réforme de l'armée ou une coïncidence. Mais ce que je sais... Bon, voilà. Alex, Sabina, on a non? Bon, mon yango, bandeko. Voilà. Bon, mon yango. Bon, botala ngome na boye. Bomoni ekiti na mboka. Bomoni yango bandeko ekiti na mboka. Donc ezali kambo ya teo boye te. Yango na don o bapesi Kabila pona asili sa guerre. Alors que mbongo obiso za na yango tokoki kosomba babiloko nyonso pona intérêt ya mboka na biso. Voilà. Mbongo toza nango o ba kamera bazo yibaka bazo biloko pamba wana. O eza biloko pamba ekutaka combien? Ana mboka ya poto. Voilà. Alors bandeko eza vraiment mawa. Tango bato a PPRD bamoni yango mais basepeli na ndenge ya kosakana te. Bamoni ke voilà.
Kabilisa Kobana. Jeunesse Kabilisa Kobana. Bandeko. Bandeko, boyoki ba chien ya Kabila ndenge baza ko sepela pona biloko eye balobi etumba e makasi. Etumba e makasi ndenge nini Tshilombo mais c'est 15% azan na rien. Ata 2 soldats bazana bamote. Bino bozo biloko marque na marque. Bandeko na yebisaka bino su biloko musu yaka ya bibundele makasi et yaka so combien de conteneurs na bosani nombre nango mais na yebisaka bino ekitaka na matadi mutakina ko de yango gratuitement eza kamere etango azwi yango sans que Tshilombo yeba biloko nini ezaki na kati eleki mbala moko na kingankati yango na yebisino bandeko na ngai tango kamere a beaucoup travaillé pour l'autre là pour na Kanambe. Mais si aujourd'hui Kamere se retrouve en prison, jugé et condamné, c'est qu'il y a l'anguille sous roche. Chers compatriotes, bon, mais vraiment qu'on réfléchit dans les Kamongo. Kamere a dit, je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Ayebi. Et le loyo, sous prétexte qu'il est lâché par Kabila. Bon réfléchir bien. Alors, yo Tshilombo, yo lobe, yo gagnaki, yo lobi o gagnaki. Mais Kabila, ça toujours populaire, bayembela kaye, après ça va ordre. Mais comment ça se fait que les Balouba ne comprennent pas? Ndeko za mawa. Et ça mawa. Donc, ceux qui, naïbi ki bato yo balandanga, ce sont des vrais Congolais à 100% nitingai. Ça fait mal. Ça fait mal. Tous a bloqué awa, nous avons des amis na mboka, je ne peux pas aller chez moi à l'Ozi, pratiquement impossible, na yungate, mais c'est pas possible, À cause ya mutumoko boye a bloqué batukotoyo, tala bazoko yemba, bazana bango à l'aise. Mais bandeko, il faut momona, ndenge na lakisa ibino batu bazana prison, ndenge bazo souffrir partout. Ba Congolais oyo na Kabila ezoko bela bango rien. Kabila yebi ki to travailler na biso te pona Kabila zaka wana Tshilombo asilisa yé à récupérer, à reprendre makamuna ye. Donc pona bango peuple tuna Tshilombo chômage. Combien de personnes bazana chômage na mboka na biso Tshilombo yebite? Awa soko tuni Macron ko yebisa yo. Tshilombo ayebite. Nanana ndeko moko ya ne Congo na bosoni komba papa wana lobaka ke apesa ki exemple bilonginete ya basai sai ayi batu musu ba bota makasoko tali omoni vraiment ke oza zoba na boy ko péché bandeko nanga bo péché dinga na tingina ko péché ndeko eza mawa makamususu vers la libération, c'est-à-dire dans l'unité véritable de Kolonga. Na yangwana bandeko, to bengisi bino nyonso peuple congolais partout au Bozali le 31 juillet 2020 na mboka ya Bruxelles. Bino nyonso bolandaki message oyo roi Philippe impérialiste makambo alobaki ndenge maboko ndenge ba violaka batu depuis 1885 jusqu'à 1908. Léopold II, le grand génocidaire. Au moni lelo moki mobimba etelemi pona ko kwisa babikeko ya ba impérialiste ya ba colonialiste. Alors biso ba peuple congolais, nous ne pouvons plus subir cette honte. Toyoka ete balobio ba pardonner biso, mais il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réparation. Voilà pourquoi, chers compatriotes, la dynamique au Tozali Nango, Bissonion se seigneur Tozala ébélé le 31 juillet à Bruxelles, pour la toye bisaba colon, pour la toye bisa roi Philippe Wana, toye bisa pena ba politicien au Bazali Kosala, corruption, na collaboration, na ba impérialiste, que nous ne sommes pas d'accord. Nous allons lutter pour la justice, pour la vérité, pour la dignité des peuples congolais et non pas pour un pardon au Ezanga dans sens. Ingeta! Comme réparation,
sasa mwela opesa ndeko babe masombo mwa communiquer asuka ya Ingeta nakanisi mokili bomoni ndenge bapapa bayaya baye korejoindre toujours unité ya Congo yango wana totelemi biso to ensemble tosengi na bandeko oyo batikali boya korejoindre lisusu ndenge tozalaki liboso nakanisi na kisasa balakisi bamanifestation nyonso mibale eleki bino moko bomoni eza kozanga nde unité po totombola Congo na biso to libere mboka na biso nde yango biso lelo totelemi na bakoordination nyonso ndenge totelemi toleki na biso mutu te mais tozosenga bandeko nyonso ya mangomba nyonso bamibenga barésistant bacombattant bapatriote boya tosangana po tozwa lokumu ya mboka na biso ingeta totelemi biso tout ensemble. Bandeko pourvu que message nalekisi yango pona lokumu ya bana mboka boyoki message ndenge lobami pona le 31 juillet 2020 esengi na bandeko oyo baza na Suisse, Allemagne, Hollande, France, Belgique bokutana kuna po bosala oyo boyoki pa ya leki nanga Babin oyo ye auti koloba mwanga na reprendre nango socialité mais tango boza ko visualiser vidéo bokoyoka balobi nini pour le 31 juillet 2020 ezali concernant ba parole oyo bimaki na bakonzi ya Belgique na pardon oyo bango basengaki alors peuple congolais amoni pardon wana ça n'a pas de sens voilà alors bandeko nakomeka kotia eloko moko awa oyo ndeko na biso ya mwasi alobaki la pona pardon ya Fayulu to mekana noko yonga kolanda na parlement na lundi ndeko Augustin Kabuya alobi il y a des députés nommés na ke musika na lundi déclaration IDPS balobi c'est la majorité fabriquée donc vérité des urnes est dans la quintessence nango nyonso. Le président élu Martin Fayulu en tant que chrétien tant batuni mutuna quel est le prix à réconciliation à un Félix Tshisekedi alobi en tant que chrétien je n'ai pas de rancœur j'ai pardonné mais ça demande à celui qui a causé du tort de reconnaître qu'il a mal fait et de se repentir et pour cela RDC Zamboka Nangai na kolinge panzana te je propose le plan de sortie des crises pour que tout qu'il y ait une réforme tous n'est pas souverain primaire pour que vérité des urnes ait triomphé. Donc il ne faut pas que changer Maloba, il y a le commandant du peuple. Nazo le baboué, omoni nalandaki émission moko ndeko Mujadine asalaki na Maître Gabin. Maître Gabin alexaki biso na polele ki aza muto FCC. Na reprendre kaka Maloba Maître Gabin alobaki. Et puis nazo sa peuple congolais, il faut ça l'attention. Na batu bazolinga se faire attirer attention au peuple soit disant que baza du côté du peuple parce que mutu nyonso aza avisé tant azolanda ndeko na ndenga azoloba azomona en lui aucune sémence ya journalisme ezobima na kati aza na penchant na ye aza na eloko azolanda analyser olobaki natikaki okimia s'il vous plaît. Donc c'est pour dire au peuple congolais à ça l'attention. Tokomi na ngongo yo bato belé baoya na komba peuple mais bazo porter souci à peuple té. Bazo porter fardeau à peuple té. Peuple congolais faut fungola misu. L'air n'est plus ya ba politicien ba kosaka biso. L'air est commis peuple yo moko zo mona vie ozanango. Vie ozanango ezandengeni. Peuple congolais faut yeba eloko moko. Na mboka oyo biso tozali. Ce n'est que normal de vivre Makambo, de vivre parce que la continuité du système Kabila est toujours en place. Ndeko Félix Alobi, na libanda ya mboka, je vais déboulonner. Lelo tozomona ke déboulonnage yango esalami mkoloni. Ndeko Félix Alobi na biso état de droit.
ndeko akosala fiere alobi état de droit bakanga to bamiyibi tout ça. Mais les 100 premiers jours, même le programme à 100 jours, il y a ndeko Félix Tshisekedi. Eza détournement te, tomoni ba détournement te, tomoni gabegie financière te, tomoni dysfonctionnement te, yango nazelisa peuple, s'il vous plaît ndeko. Quelle solution? Solution ezali, c'est normal oyo kapasi po bolakisa kapasité na bino. Solution eza boye. Coalition FCC cache ekoki kozwa pays en otage te. Eza deal privé. Peuple congolais, il faut ozala vigilant, il faut téléma. Il faut protéger souveraineté na yo, nous devons récupérer notre souveraineté. Tokoki kotika basene na ménage te etambisa mboka tozo souffrir parce que ezali, nous devons dire non, nous devons nous engager na combat ya souveraineté na biso ezala. Merci Dani Kabea. Trop d'excuses, trop de lamentation. Bandeko nalingaki boyoka parce que dernièrement nalobelaki muke sur nalingaki kolobela muke sur pardon ya le président élu Martin Fayulu, mais après nazoki ba réplique na téléphone ya koloba na ngai qui a demandé pardon parce que a reconnaître que a gagnaki tout ça yango nasalaki tuna tila bino ka moi extrait oyo boyoka ke ebimi na monoko na ngai te ebimi na monoko ya ndeko congolaise. Voilà. Alors bandeko na ngai bino bolandaka ngai mais pasi nazomona boyebi yango te ba réplique ba coup de téléphone na mabe eza ko continuer po kaka nga nazolakisaka ba extrait. Mais ba extrait osongo na lakisi C'est déplorable, papa. Nous, UDPS, nous avons lutté pendant 37 ans de lutte pour le changement de l'état de droit et le bien-être social de ce pays. Mais hier, à notre surprise, nous nous sommes rendus compte que c'est depuis le 9 avril, le jour où nous avons marché pacifiquement et démocratiquement, qu'il y avait quelques-uns de nos combattants que nous n'avons pas retrouvé après la marche. Mais ce fait qu'hier, nous avons retrouvé un baobab de l'UDPS dans la rivière Lubumbashi, monsieur Dodo. Pendant que nous sommes allés prendre M. Dodo sur la rivière Lubumbashi, il n'y avait pas d'autre corps. Nous l'avons déposé à la morgue. À notre surprise ce matin, en allant à la rivière Lubumbashi, au même endroit où nous avons récupéré l'honorable Dodo, nous avons encore trouvé 2 corps. Mais cette fois-là, les corps sont brûlés, les corps blessés en train de saigner. Imaginez-vous dans l'eau, vous pouvez trouver quelqu'un qui est brûlé, quelqu'un qui a des coups de machette dans l'eau. Et là, nous demandons au président de la République, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre combattant de lutte de 37 ans, que nous ne pouvons pas, nous, bases, supporter cela pendant que nous sommes au pouvoir. Si ça continue comme ça, et là, nous demanderons même sa démission à lui. Que Tshisekedi regarde un peu ce qui se passe dans ce pays parce qu'il est partisan de l'état de droit. Et nous demandons aussi à l'honorable Kankonde Gilbert de démissionner immédiatement. Parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il fait la sécurité où? Dans son village natal. Monsieur Kankonde, si ça continue comme ça, tu dois rentrer dans le diaspora. Et nous demandons à ce jeune gouverneur, monsieur Kiaboulakato, sans expérience, de tirer beaucoup plus attention. On est au pouvoir pour le peuple. Un chef est au service du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple est pour le peuple. Tunatoka kumorge kule tuenda kuacha makor blessé, makor qui saignait, blessé par des machettes. Bale banabatua bien quelque part, banakwa kubatupa mumai ya Katuba. Ce qui nous fait mal est que président fédéral wape perde Katanga jina yake ni Kiabula Katwe. Et ce qui nous fait encore plus mal est que Mamipanga iku ni coupe perde. Tukuna ma information yote ke mule mu siège a perde muku kasho ile basha kubamba bantu ya IDPS na bantu bale beko na bula ma moto soit disant ba motar beko na ba uwa leo ba de banatupa pa mai kesho ba 3 banatupa pa mai 5 ba de banatupa pa mai. Sasa tuko nafanya déclaration ya uzuni pour dire ceci à l'IDPS atuna batoto kidoko ile tiweri muna déclenché amuta iweza. Nous sommes capables de répondre
stratégie yetu. Kiabula va répondre. Balebote, beko muimambo ya ilufu, mutabaona sori yabo. Atuna besoin tena na justice kabasambishe. Mais IDPS itabasambisha parce que nous sommes capables de tout. IDPS itabasambisha. Tuna comprendre que au nom ya coalition tukupaka na kufwa. Belja riua, IDPS riua ba Congolais anachoka. Mobutu atiwe ba IDPS anachoka. Muzee anabaua anachoka. Joseph anaua anachoka. Na leo ni coalition jo inaanza kubaua. Alors muile mariage ya Felix na Tshisekedi, sheba peuple atuku yake mu. Atukupatake invitation, atukukuri yake, atukukunyu yake. Ile mariage sheye base tunaikatala. Alors njuu ya mwako yuwa sema tunaikatala. Mukontinue na kuwa, she tutakontinue na kurepondre. Tutayua mkubwa ni nani. Tutayua ule atachoka ni nani. Jusque là atone ni service ya renseignement kupita sema tunakuwa kubamba wale bena uwa. Mambo ya mipanga hii babamba bengine muvile. Atone ata muntu mwa mukasho. Jusqu'à alors beko na chambula chef de l'état vile banapenda. Atone service ya renseignement. Mais à l'époque ya Kabila dès que tu touches quelqu'un utashika sema ni mie mtoto wa raisi. Wewe unachezea raisi. Mais mu époque hii yetu ya coalition beko na uwa, beko na violer, beko na tuchoma, bana tutupa mumai. Préparez-vous, nous sommes de leaders des jeunes. Tukuna mot d'ordre ya kuleta ku jeunesse. Hii période depuis baranza kuwa atone banaua ngoi, atone banaua kasongo, atone banaua soi-disant monga. Bena uwa ni paka bakala alaba mwamba. Alors tunaona ke ni zimophobie mwana tafuta kwanza mkatangu. Mais hapa hatuna mu periode ya ba papa Albert na ba papa Gaston, tuko mu periode ya ba Cédric, tuko mu periode ya ba unapima na mimi napima. Alors préparez-vous, nous tuko déjà bien préparés. Alors il y a quelque chose qui va se déclencher. Na ile quelque chose ndio tafanya sema Kiabula a démissionné. Pas tellement démissionné, il va répondre kuibi anafanya. Bandeko, o wana bino uti kolanda baza batu ya IDPS. Voilà. Baza batu ya IDPS, mais zo kamusanga quand même ndeni batu ya IDPS, baza toujours na kolela. Alors toza siko kokoba, tozo kota sikoyo. Bande kwa cash, donc IDPS, UNC, bino bato bozo swanaka, bino petit peuple bozo swanaka. Bozo swana el moko bino ba base ya IDPS, base ya UNC, o base ya PPRD bozo swana toka bwa. Kozanga koye papa, mama naza koyebisa yo. D'abord nani naza boye na comprendre que libala bato moya okota ngwezata. Po président de la République Alexis biso penake makambo na biso bokota na bino te. Alors bien ngona Brazzaville. Donc na biso que même makambo ko sala ka ba marche ko yembaka nani Fachitelema boma libala oto bengana Kabila Nzembo ba camarade ba yimbaki place wala tina nango ezate po bako kabwana te na lobi na Aza très loin pour les meilleurs et pour les pires. Aza musika na Angers. Totiki na biso pour les meilleurs et pour les pires. Makambo FCC cash na sukoli maboko niveau bolingo boza nango. Pardon ngana okota te. N'importe quoi, bon, malibala deli. Allo bandeko, ce qui vraiment malgré ba souffrance, ba passe ça sur la cœur, mais ce qui te koko sekata muke. Pour non, ce qui a kanda bo c'est pas bien. To sekata muke, to tala bato bazoko bini lankolo na ndenge na bango. Allons-y.
Alors bandeko, il fallait tout se kata muke, nandenge baninga bazako bini lankolo. Voilà. Donc bandeko to komi na suka, namoni eloko susu na otie la binote parce que to komi na suka. Alors bandeko, dans la configuration politique actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a 3 ennemis majeurs. Il faut qu'il surveille ces ennemis-là. Le premier ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Le président doit savoir que Kabila, c'est un calculateur, un fin calculateur. C'est un fin politique, cet homme. Il est arrivé au pouvoir sans aucune expérience. Mais pendant les 18 ans, il a démontré une grande capacité d'apprendre sur l'État. Certains me diront, Perrault, tu ne peux pas dire ça, parce que si Félix est aujourd'hui président, c'est à cause de Kabila. Lamouka me dira que Félix a échoué aux élections, c'est Kabila qui a fait de lui président de la République. J'accepte le point de vue des uns et des autres, mais il y a une évidence. Kabila, ce n'est pas un enfant de cœur. Si je dois accepter l'hypothèse de Lamouka, que Félix est président par la simple volonté de Kabila, mais ce n'est pas pour Félix que Kabila l'a mis au pouvoir. Si l'hypothèse de Lamouka s'avérait être vraie,